Voilà. Bonjour. Bonjour Nabino Nyonso la famille CC. Lelo tokosola makambo ya Brian. Pas trop grâce tembo, mais tozosola mpe mpona Misi Panzu. Oyo lelo apesi Valère na ndeko na biso grâce tembo. Tembo longwe akomi madame Panzu. Elobi ye moko. Mais soki naye kosolola lisolo oyo nazolobela trop mais c'est pas nzute trop madame Panzu te. Naye kolobela trop na Mida Taylor. Na ndenge nalandaki émission oyo mais c'est pas apengaki pa ya Mida Taylor mpona mobela Mida Taylor aza très impoli koleka Karim Mokonzi. Mida Taylor aza très impoli po toyebani na bango na ba YouTube banini tout ça mais okendela ngo mpe mabe. Memi Karine azali kofinga mais azalaki kobimisa boye te. Oyoka Koko Jajombo, okoyoka Tantine Fanny. Ozo comprendre Karine, boba Karine ala impoli. Mais mutu moko abimi abomba na mona na elongi te na kombo ya Mida Taylor. Très impoli. Non, na mona ba fille al makolo kilo boite. Mida Taylor azana respecté. Yo moni wapi mobala moto abengi na émission na ye. N'invite monsieur Pandu yo posa berère moko. Oyaki noka koluka succès. Ozana tia. Monsieur Pandu oyaki noka vraiment koluka succès hein. Posuka koluka succès te. N'invite pourquoi okobenga na mission ya Mida Taylor. Benga ta maramba politique nde bato ba obenga mo makamwa mike boye ozu obengi. Mais po benga kaka yo moko muto sala ki soki vidéo mais obi ke YouTube ezala ngo bongo. Mais ozu lisusu ozo benga po confirmer vidéo wana. Sko nazo tiela bino na toka na Mida Taylor tema zakane très impoli. Bengi azo ko répondre mais c'est pas ozo mona ke bandeko la famille bo like non s'il vous plaît. Toutefois na cheki on peut la page bo like s'il vous plaît la famille. Au vidéo et kata tête au solo bien. Bo like la famille. Po bino kaka Karine azanke impoli, Karine azabo. Mais bato ben impoli ba omona loka ba Mida Taylor. Au moins que fille moko abata manae mais aza impoli vraiment. Aofinga même ba bêtise moko oka ke muto obimisa. O kuna toyoka Karine abimisi te. Po ya équipe pire Karine na muta Karine. Kikomi o nakoma kolota ye o nakoma boy bon toza koto ya makambo ya Karine te tobi to sola lelo pona Mida. Voilà. Ozo mona koma zo solola na mobala moninga, mobala oye moko abengi na téléphone po expliquer likambo na ye mais ozo solola ni ndongo ozo solola ni yebi te so Mida Taylor azaka na mobali. Faut en avoir respect quand même Monsieur Pandu asalaki vidéo wana comme bon like la famille même Monsieur Pandu soka asalaki vidéo wana na boite mais fallait kutu na chape photo mais ya yeba na elonité Mida Taylor ato tie photo mona pe izala ngo yete yango pe na tiete bon like la vidéo moninga Monsieur Pandu abengaki na émission ya Mida Taylor oui mais pesa mobali temps a loba a expliquer yo mais yo komi ko gangila na mobala bato ndire moninga na yo Mida Taylor yo zanga na mobali yo pe za mobali batemisi ya mobali bo hotel un bon tonton yo zanga na mobali ne te so za na mobali po so za mobali même biso nyonso ça na ba réseaux sociaux faut za quand même na maximum ya respect po zo mona mobali wana bala grâce tembo abengi en direct na yo mais yo kandenge Mida Taylor azosola na mobala moninga pe yo kandenge azoloba na ye lokwa moninga ne tant que ye moko Mida Taylor azwa chance te ya kozwa mobala bongo na ndimi te toyoka nani. D'accord. Là,
video oyo bimisi oyo euti wapi eza video qui a Je suis en train de réagir par rapport à ce que vous êtes en train de raconter actuellement. yo owanga na kakelo parce que kapti otosila ekra awa olobi na leketu oke osenga divorce eza kaptira nani papa na nga oloba nyonso tozoyoka papa na tikeli Si tu commences à me démonter, tu n'es pas parler, j'arrête d'appeler. Bon, je te laisse parler, parle, alors on s'en fait. Bon, si j'appelle, c'est pour démonter ce que vous êtes en train de dire. Je suis dans la cuisine, je suis chez moi. Ok? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous êtes en train de dire que moi, il est fini ou je sais pas quoi, il faut régler quelque chose. Non, je ne suis pas fini, je n'ai jamais été fini en ma vie. Ok? Donc, les questions qu'ils ont envoyées, les questions qui sont finies avec les questions. Oui, demandez à les questions. Mais pourquoi c'est qu'on dit que capture essaie, je trouve pourquoi le dit qu'on doit engager des démarches à annulation à mariage, pourquoi? Mais ça, c'est en lien avec la vidéo qui était dans la vidéo. Dans la vidéo, je disais quoi? Je disais que je suis arrivé là. Dans la vidéo, est-ce qu'il faut confirmer que la vidéo est alors? Je suis en train de dire que je suis le logique de ce que j'avais dit dans la vidéo. Ok? Parce qu'on te le dit, et la vidéo est pour le dit. Je me suis fait des activités sur la vidéo. Je dis simplement, c'était le logique de ce que j'avais écrit dans la vidéo. Parce que quand vous lisez des écrits sur Internet, comment est la cohérence de l'écrit? Ok? Donc moi, je viens démentir ce que vous êtes en train de dire. Je ne suis pas lié, je ne couche pas avec ça, vous savez que j'ai des gars, et je ne coucherai pas avec ça. Les personnes qui disent que j'ai couché avec eux, que je sais pas quoi, je ne sais pas si vous avez dit que j'ai couché avec eux, ils disent avec moi, je ne suis pas lié, j'ai jamais pété. Moi, Et bon, ok, nous avons les questions, on n'a pas de passer vidéo, c'est déjà pour ça, coopération, on a les questions, il y a aussi des vidéos, pourquoi? Pourquoi tu es là, Tanga, il t'a tapé, c'est pas ma base, ata na bacamarade bamalika baza pourquoi otinde mpa bamalika totinde ta femme Oui, bonjour Maman Dadi Mavunga. Oui, nabombaki bémission ezalaka na page na nga, ezalaka na chaîne na nga nalobaki question na 8 ans nakosalela yango analyse mpo eza ya kala me eza na motu te asaleli yango vraiment analyse nga nabombaki yango nalobaki lokola bana bazali na vacances nazali na temps vraiment te ya kosala bavideo baanalyse yango nazosalela yango eza video ya kala me baanalyse bosaleli yango te mpo tozomona niveau oyo Mida Taylor azokosalela YouTube na ye me bato bazolobela yango te bozomona koma azokorépondre bato azoba babétise bomonaki yango eza video ya kala nde Mama Dadi Mavunga alobi mais eske boyokaki mpena ndenge arépondaki mais c'est pas nzu mobali oyo abali Grace Tembo oyo alongoli nkombo ya Tembo ekomi panzu toyebi kasali mabe ndenge asalaki video na ye toyebi kasali mabe ndenge asalaki video na ye efalaki babongisa bango mibale mais Mida Taylor korépondre ye bongo te na respect ntongo osala émission fo koyeba ndenge nini korépondre bato mpe mabe namoni pourquoi mese panzu azokobengaka na baémission ya boye pourquoi parce que oyebi ke yo moko moto osali video nabaki soki nazwi tala kozongela yango kaka mpo nga vraiment nazala na ta mingi te naza tro mpe bana tro boye nga te eloko eleki boyeba pa Mama Sese eza mpe na bato mosusu na mosusu batalaki te bokozongela bino mpo Mama Sese Mama Sese moto akala ti yango nga nazongisa mpe biloko oyo esi eleki nga nazwa yango nazongisi nayebi te soki ozokomprendre bien Dadi Mavungu voilà. Bonjour à toi Célestine la cadette. Bonjour. Likez, partagez. Yo nde kosala nini? Tozosala analyse yo nde nani yo mpe mokala ya bango kuna. Yo mpe mokala totanga komona te mpoza zozo makolo kilo yo mpe mokala biso tozosala analyse awa parce que lokola oza mokala ya Mida Taylor etali yo biso tozosala mosala nde mpe Mida Taylor asalaka mosala baninga tu mpo nayebi Mida Taylor bien tozosala nde mosala tozoloba te na ndenge arépondre mais c'est pendre ici video oyo elekaki menga nabombaki yango na biso nazwi ntango osala yango analyse mpo na nini mais c'est pendre quand même apesaki Grace Tembo
quand même valeur mabe na ye ezalaki kaka pourquoi soki azali na problème abimai nango na réseau sociaux asala ye bavideo la toboyi te dede mpe namoni su mabe pourquoi akendaka kobenga na émission ya Mida Taylor baloba te yo zozo yo makolo kilo yo moko olingi baloba te Mida Taylor mpe asala bémission bato nga mpe naza na droit so nasepeli te nasaleli mpe Mida Taylor mpo aza nzambe te aza mpe eloko te ngeti nga boye mpe aza eloko te voilà toza na droit osala émission nde asala ya Karim Okondi asalaka ya Mise Panzu asala mpe ya Gloire Hollande nde biso mpe tozosala so tosepeli te toyebi ke Mise Panzu asalaki mabe ndenge asalaki video libala ewumeli asali bavideo wana emonani mpe na émission na ye alobi ke akoki kotinda video mpa na bango bana basi pourkui atina ye mpa Leketu na otyango wi Leketu aza journaliste aza na droit otinda mpa mutu nyonso eza lokola nga so naza na posa otinda émission na nga mpa mutu naza na droit otinda émission na nga mpa mutu nyonso nalingi mpa Papi Mboma mpa Noli Tambu na kotinda mpa mutu nyonso nasepeli na ye eza te soki atindaki émission na ye epai ya Leketu nde bakoma kobima na Leketu wana naboyi te me nga siko nazolobela ndenge asololi na Mise Panzu asololi yango mabe naloba te yo zozo he yo ngani nga na obango nga aza vrai kinoise tuna bayebi so eza papa na nga Leketu aza mwana mobali okoki kotilela Leketu bamakambo teke na odivorce na ye. Attends, qu'est-ce qui vous choque? Parce qu'on parle avec les questions, je parle avec toi. Mais pourquoi t'as pas envoyé les vidéos à Moura? C'est ça le problème. Tu peux envoyer aussi les vidéos à Moura. Parce que Moura, il est le copain à la case. Pourquoi tu fais les questions? Parce que les questions, on a dit là-bas, Moura. Pourquoi tu dis? Parce que Moura avait reçu des vidéos. Pourquoi tu dis? Pose la question. Moura avait reçu des vidéos. mais c'est pas nde akitisi valeur na ye aza na ye ndenge ye moko alobi oyo bafrançais ono ebangisa nga te wi il fallait pas abenga omoni ndenge abengaki mpongo na bomba bavideo yabai so nazwi ta na kosala yango kaka pota nde fo epesi so ete epesi te na osala te mais c'est pas du côté osalaki mabe pourquoi okendaki kobenga na émission ekiti o valeur makasi dépense nyonso osalaki so mpo ozwaki na bacrédit ekei na mai valeur nyonso oyo tobakopesa na mariage nao ekei mutu nyonso aza na droit opesa likambo nde na moto oyo alingi Mida Taylor bémission alingi kofinga butu moi so moto asepeli te opesa pane te zozo makolo kilo azoya azoba mokala ya Mida Taylor azoya mpe azoloba bayebi mpe nga te biso libala mpe efalisa biso tranquille tuna bayebisa yo yo nani zozo voilà Moura azwaki les vidéos parce que batindelaki na bato baleki video ezalaki epale zozo efante te voilà bozoka ndenge bazosola mbale na Mida Taylor fale kotika moto abengi aloba so asisi yo mpe orépondre parce que toyebi te mabe euti pa ya nani pa kasi te euti pa Mise Panzu toyebi te mpo Mise Panzu mpe akoki kobimisa mbongo nebele bongo tabala mwasi so mpe Mise Panzu ayaki kaka pa ayebana mpo abanda ye pa Karim soki mpe ayaki kaka ayebana wana etali kaka ye moo Mise Panzu voilà nde nka ndeko na nga juju jojo bonjour à toi chuchu voilà ndeko olobi topesa conseil tokota mabala bato voilà biso nga nde naza naye kolobela vraiment libala ya Mise Panzu na gasi tembo te me nayende kolobela video oyo ya Mida Taylor nazoki yango depuis kala me temps ezalaki vraiment te vacances ya bana population ezalaki na ndako bana misu bayaki vacances moyen nasala émission bien ezali te mpo makelele ekozala makasi oyobi kaka ndako ya bana
Jojo bien boyebi soki ndako bana baza okosala émission bien te yango nga nayaki mpona bakende émission oyo nasepelaki vraiment te ndenge Mida Taylor arépondaki Mese Panzu ndenge bolanda mpena émission bien ntina suka toloba vérité mpo tosala baanalyse ntongo ye basala baanalyse nde basala eza na motu oyo akosepela nde na motu oyo akosepela nde te nga nalanda bémission na ye natalaka ye nayebi ye mpe lelo te bango tu bayese panama bamama hm bato ebele nayebi bango mpe lelo te voilà nayebi bango lelo te tozosala nde analyse mpo esengi tosala analyse oyo akosepela oyo mpe akosepela te akosepela te wana etali bino moko voilà. Non, je dis pas n'importe quoi, je dis la vérité. Moi, la vérité, pas Brian. Il n'y a aucun problème. Ok? Moi, si tu veux tourner mon TV sur Internet, mon nom. Parce que sur ta chaîne, vous êtes en train de dire que je suis payé. Donc, c'est comment ça se passe? Pourquoi tu traites comme quelqu'un? On ne traite pas un pédé, on n'a pas dit ça, papa, arrêtez les pédés de l'Ouba. Yokana ndenge alongola mobala moninga alelumba Mida Taylor toyebi te amonanaka te Mida Taylor amonanaka te Mida Taylor toyebi te nde bato babazaka koka toyebi te meme koka aza mutu Mida Taylor toyebi te soki aza na mobali batelemisi mpe bagangi un bon tonton wawu ozo comprendre Mida Taylor toyebi te soki abota obi abala ndeti nga nayebi te oyo ayebi merci toyokaka kaka soki avandaka na foyer na province ya reine bona boye tokoyebe kaka ozomona mais respect na mobala moninga oyo amonani respect na mobala moninga oyo amonani mobala mosusu akoka asupporta ane douleur te mabe ya Mese Panzu oyo nazoloba yare nyonso asali video dede ake kobenga na bémission pourquoi asupporte yayeba ete ke so asali video wana bato bakomona bato bakotala yango merci mama kasi ndenge mpe nazwaka bamessage oyo avandaka na reine oyo azalaka koka oyo abota mwana mo etre mama jojo eza vrai mpo amonanaka te aza fantôme pour l'instant nde mpe kaka nga boye to na bandaki page nanga mama sisi na bandaki komonana te bato mpe bakokoma mama sisi fo monana mama lobilobi mpe so nalaseki elongi te bato balingi baye bavi nanga te nde Mida Taylor aza mais so bolandi émission ya Mida Taylor afingaka ba ye kutu ko aleki na Karine nyaki impoli Mida Taylor wana mpo mona kaka aza fille moko très impoli tala niveau ndenge azorépondre mobali ya Grace Tembo ata kutu yango asali mabe apres toza na réseaux sociaux fo koyeba korépondre mobala mutu oyoki mpe ye babi mokonzi ya malamu ayokaka matoyi mibale ndenge oyokaki ye lokola omoni yokomano ekoma nango parquet fo kokata makambo mpa na yo bakoki kokata mpa leketu te mpo leketu mpo aza journaliste mpo toyeba Mida Taylor toyeba na baleketu baza mpe bajournaliste pourkui kaka baotinda mpa na yo be mpa ese pourkui parce que aza mwana mobali akotinda mpa leketu te na ndeni mpo leketu mpe na bino tosaka mosala moko akoki mpe otinda mpa leketu akoki mpe otinda mpa moto mosusu eza kaka ndenge moko nga alobi yango Mida Taylor eske Brian oyo abengi Panzu azalaki oblige kaka tinda bavideo wana epa na yo na ndeni mpo yo ndosala mosala bien na ndeni non
Et que tu as un journaliste, à quoi tu n'as pas Naya, à quoi tu n'as pas Maman Sylvie Mode, à quoi tu n'as pas Maman HM, à quoi tu n'as pas Ndela Bipa Noli Tambu, à quoi Aza na batu tout oya rolinga, azo obligé te, atu na rapa na omi datalo, po yo nde nani. Yo nani. Ah, non. Maman juge à bini. Yo kan bozana zongisa koyoka ndenge aofinga Brian mobali oyo abali mwasi na ye na mbongo Grace Tembo oyo alongwe lelo Tembo akomi panzu ofinga mobali ya bato boye mpona nini mpona kala YouTube oyo mutu nyonso ofongola olamuka lelo ofongoli opesi mpe makambo ozwi mpe chance nde bato bayokende kotala ke wana batemi mpe na live ne bazotala mpe bazobenga nde zozo moko tokota awa bafo konti batelengana bayaka wana mpo bakomaka boye mutu yango kutu bookumisa boyebi ye te soki azalaka fantôme tozongisa bomona nanu moninga mwasi ndenge azoswata moninga na mobala moninga boye respect eza te boniko ye mpe ndenge asala analyse ye mpe fo tosalela ye na video oyo nabombaki tozali na vacances biso toza bamere ya bapeti toza bamere ya bapeti soki te epesami te na kosala te soki te epesami na sali bonjour à toi Mike Kandu bonjour à toi abi azalaka elongi mabe moko mida akasisi elongi na mabe tokoyebe kaka na bapela bato ya mibala ya bato le babengaka na batelefone ntango asala baanalyse akomi kozongela mibala bato na baanalyse wana azobengaka bango tokaka ye kaka lelo vraimen video oyo nabomba yango mpenza na tiaki na toboka ngo na page kala te nabomba yango na bi efo nasala na mwa analyse mpe ya mida ndeti nga bona obangele nelo te banda lelo ti lobi apart ye kaka kofinga sikoyo biso basa mabala bamere apale ere moko omonaka ozodoze me moto abanga mida taylor aza te mpo aza très impoli elobi juju wa moi aza très impoli motu soki osala mabe pourkui bozobomba ye bobangele na nini naboyiki kotia ta foto nde wana mpo foto oyo otia foto boye nde namona bamari loko batiaka batu batiaka ye mo batiaka omona ezala nango ye te yango natie te asala mosala ye ndenge azosala me azala tala maximum ya respect ya kasi nde soki aza mpo ye aleki meme ikarini mpo ye mpena aza très impoli aleki karine mpo karine ntango aofinga motu ye atiaka ata mwa bakombo azochange bakombo mama sese evanda na yo mida abala te ayebi mpasi na esengo ya basi ya mabala te ayebi te mama na ngai ayebi te soki ozala mwana mwasi mwa mobali ayebi te mpo soki ayebi yango nalobi soki ayebaki yango oza meme na respect ya mokie meme maximum moko ya respect pamese panzu mpo mibali bazala na bango bana mike mibali basipotaka shok te comprendre azali na droit na ye ya kotindela meme leketu aza na droit mpo alobi mpe bi atindela ye mura aza na droit ya kotindela motutu akotindela kaka ye mida ye nani yebi bato barenyaki na bayoutube barenya boyebi lizarazu lelo akoma sere lizarazu na epoke na youtube erenye lizarazu balaka bami ya bachantal bola bango tu biso toyebika mida kaka ere baconfinement aokota makambo afali amisala aye kochange ka ye non toyeba mpe verité kozozo moko akoti awa babloba te mpo mida nani nzambe non to mpe bafingaka karine mabole bafinga nge eza bato baza awa bamisu balingaka karine bamisu balingaka karine te eza problème te eza opinion mutu bamisu balingaka evete kalombo bamisu balingaka te bamisu balingaka grâce te eza na problème te me ndele tosala bemission na biso mpo osentir mpena oza madame oza mwasi mo bato baopesa respect to baosala bemission ezalaka propre
ezalaka propre ya kofinga te na ozolongola mutu lungu andre ozatala mobali olongola mutu kaka bongo mobali oyo tobala asali mariage moko ya wawu bato basepeli zaire eninganaki awa bobosani nga mpe nasepela ye te na arte mesipanzo asalaki ya kosala bavideo nasepela ye nango te fale aza na maîtrise nasepeli su nete ndenge abengaka na émission oyo yango ngai nabombaki video oyo nabaki soki nazwi temps nakozonga mpo retard eza te bonjour bonjour à toi Candy bonjour à toi Candy Vakanda naotya numéro ya mama sese mututu oyo amoni aza aposa abenga alobela mpona midata alors fo bolobaka mpo aosala bémission mais bémission ne pour moi sur 100% nakoba 20% eza bien 80% eza nango sho na sho nde mokili elingaka okotala kaka biso bamikolo otala no kaka mais adekonaka makasi midata alors il faut doser ozodekone so bato baoyebi biso te nga na oloba mpo bango te ofinga nga te oyebi mpe nga te ate ofingi nga mpe esa mpe eloko te me kofinga nga te tokosala analyse ndeka yo osalaka mpe ya baninga mosusu nayebi te so boocomprendre boyoka ndenge azofinga mobali ya moninga tozongisa susu oyi ndenge afinga mobali ya moninga kulu na moko boye toro bandes te bafille baza ntango nayokaki video oyo kona bombi yango abi kofinga moninga mobali ya moninga boye toro bandes mpona bafrançais no grâce tembo mawa monsieur brian mawa osisi valeur bato oyo babakobanga yo baprofite baobango ndenge nini deja midata loko azala na impoli fille invisible fantôme amonanaka te bokobenga ye akotya mpe numero ya france omwa mpe azala ne na france te ndeka bao avandaka na province ya reine esarivaka mpe tozala bato ebele avandaka ne na turki aza numero ya france niveau kofingela mobala ya motu yango respect eza te sikoyo ntango tozosala baanalyse ya boye bomoni yango mabe bino bolingi kaka butu moi analyse ya Karim Okondi c'est ça nde wana eza bien mpona kosala boye mpe tobala ndeko na biso mide ozodekone doze mwa moke bemission ezosala ezokende mabe makasi wala aussi le problème toloba te tobanga nani mpo nani aza nzambe awa ntango bino booloba ya baninga moto azoloba te pourkui te bolingi mpe teke baloba ya bino ona ozoprendre bato ya mokili te butu moi bozaka na likambo ya motu moko butu moi ezaka likambo ya motu moko mais sikoyo lelo toloba te totika bino kaka bolobaka na bino kaka makambo ya Karine so tobi toloba ya mida ekomi problème mwasi azanga respect boye toloba ngo te n'importe quoi
bana batika ketinda Brian oh mani ko Brian yo ko tinda de ke ba yo ko la ba ba ke bana oyo ke bana o Brian na ebiso nyama kuluna to ka so ta ke tele to ko ba kuluna wani yo me na sema kuluna mo ko ke ko ba de so wande Allô? Vive le police. Ha, boyoki nde baseki moto aluki makambo wana nyonso eza nani mais c'est panzu ye moko motu aluki baproblème oyo nyonso na video mpe azwi mpena makasi azwa telefone azobenga oui mita bene tula nzomboko Congo central bonjour à toi ezalaka te koma yo motu okozanga respect ya mibala ya bato ntango mosusu ye mo ndenge aza na mobali te kari kutela mosusu azobimisa mobali boye bozomona ye aza na mobali mpe aza te ya mibali toyebi te abimisa mpe abima mpe deya bato bayebi bazoyoka ke batala émission mida taleur afingaka fali mikolo nyonso afingaka bato nyonso abima mpe abimisa mpe tonton ne tomona mpe tonton na ye tomona mpe yo mpe lisusu obengela ye nini elobi ye mo bafrançais ebele obengelaki ye nini émission obengelaki ye nini koyebana mpe eza mabe monsieur panzo obengelaki ye nini oyeba nango kaka boye olingi oyeba deja nde ozalaki na mwasi no azokumisa je suis madame panzo nanani ekoki te kaka na nsima grâce te mobongo oyebani deja toyebi yo biso tu na bato balingaka tembo na bato balingaka ye te toyebaki yo deja toyebaki yo okende kobengela ye nini omona kaka mise pandu yo mpe lisusu oyaki kaka koluka baproblème na vie ya grâce tembo olobi nango manike soki grâce tembo azwi problème eza yo oyaki kaka koluka baproblème sikoyo yo mpenza conscience ya mise pandu ezosala nango ke ngai mutu nasalaki video wana oui c'est vrai siko osalaki video wana siko ntango oyo kobenga mida oyo kobengele mpo olobani ntango aye kobenga mida aye kobengela ye mpo aloba nini aloba kaka oui c'est confirmé eza ngami nasalaki video wana
Pourquoi que nous retenons la rayo? C'est ça le problème. Pour les ketu yo, nde na lobi bato ebele bazana, barezi, bamura, bagarso mosusu bana baza ebele. Basala émission quand nde yo osalaka. Pourquoi ka barotindela yo? Po batindela yo omonaka yo danse, midata alors abimisi, non? Leketu kutu batindelaki kutu abomai quand même video yango. Yo kutu so batindelaki yango. Ntongo kozwa yango opesi koto kuna mpe azwi apesi koto kuna azwi bato baolala te quand même batindelaki yango leketu quand même abombaki yango bokomi soki koloba akozobima na leketu ata kutu babi baleketu mpe basalaka bato mabe akomi so na mese panzu oyo ayebi ke aza mobali ya Grace Tembo réseaux sociaux eza mabe aza na bacamarade bamalika baza oyo silema bamalika toziki capable oui ça sera des il y a des ça papa nanga leketu aza mwana mobali okoki kotindela leketu bamakambo oteke na odivorce na ye mais pourquoi t'as pas envoyé les vidéos à Moura? C'est ça les problèmes. Tu peux envoyer aussi les vidéos à Moura. Parce que Moura, il est copain à Yadan, il y a 13. Pourquoi tu fais les questions? Parce que les questions, il y a un Moura. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Moura, toi qui les vidéos, parce que tu es là qui n'a pas sa maladie. Pourquoi tu cries? Même hier, mon azotuna. Pourquoi tu cries? On demande. On ne crie pas. Ozo soit un amour. Ozo ko crier. Tant ce mouton qui a avoué, a bim sama ba secret. Bo solo la moi, bo solo la bien exacte. Pour mi d'atelo à ça, à ça. Chaud. Ali ko no konile rezo loba. Ils ont calculé ta. Azo ko bimisaka nyons oke ya abimisi. Suko yebisanga mutu abimisolo. Ba vérité monsieur eboma maindeni akobimisela ngo ndeni ya buzoba Ok, merci. Boyoki nenge mida Taylor abengi mobale ya Grace Tembo bien abengaka ni mission wana esalamaka ke mobala ya Grace Tembo aza kuluna bino mo boyoki bayibolinga mama Cece bayibolinga mama Cece te bayibolinga mida Taylor na bayibolinga mida Taylor te bino moko boyoki oyo nazali nango na posa yango wana si nasali nabombaki video na baiso na 8 ans na koloba yango bomoni nalobi merci na bino nyonso bayoto oyo tu bolandaka mama Cece oyo nazalaki nango yango wana
Vraiment, merci beaucoup. Nasepeli mida abeta fond ata mobali asalaki video elobi te ofinga mobali ya bato. Voilà, yo moko mo ndenge afingi kuluna kuluna mobali oyo aza kuluna eza mesepanzu te, c'est normal. Mibali bazala na bango kaka bongo bolaike video s'il vous plaît. Mama c'est ça okata ne bolaike quand même po video ekende elobi nango bongo te, mais c'est pas asali mabe, mais na mabe yango fallait toyeba ndenge nini ya kosolola na ye po babongisa na mwasi na ye ou alobela biso ba vérité oyo ebomamaki ndenge mida azwaki chance même le mosusu ndenge mesepanzu abengaki na live na ye, mais siko ayebaki ndenge nini na kosolola na mesepanzu te tema ye aza fille oyo aza na mobali te, toyebi ye te, toyokaki kaka na bafoto tomonaka bafoto so mpe ezala bilongi na bato. Respect ya mibala bato eza te, yango ye amemelaki yango bongo. Merci na bino bolinga mama Cissé natiki bino tomonani aire moko soki nazwi pardon temps tokokota lisusu so nazwi temps te na otiela bino kaka bavideo nde natiaka comme d'habitude. Merci beaucoup, bye. Voilà. Omoni